Matondo mingi na binoba téléspectateur bozomi belé na ngonga oya kolanda manaka na biso na Vam télévision eliki ya lobby manaka oyo mokolo na mokolo ezaka na objectif ya koya musa makanisi ya bilenge ya kotalisa bilenge nini na nini bakoki kosala na kati na mokili pona komilukela bolamu nena kotala mokili ndenge liko tambola nyama nzete voire même moto babotaka malambo na kati ya kibolenge soki borate yango bokokokate komilukela bolamu Nebo komona chaque race to chaque peuple na kati ya mokili se confiera na kati ya jeunesse na ye ataka makoki mingi na jeunesse ne mutu elukaka bolamu ya batu yango komona soki o raté ki bolengo na ndenge malamu lekelo ndenge mabe okosana difficulté ta kokoma mokolo nyama botaka malamu na kibolenge nzete botaka malamu na kibolenge moto botaka bolamu na kibolenge raison pour laquelle bokomona Europe ako privé bilenge na distraction comme mabona musala na losambo pété Amérique ndenge moko ko privé bilenge na distraction ya losambo na equity ya komimabo na mosala Asie ndenge moko kasi soko ye na felika bilenge ba mipesi na kosambela bilenge ba pesi na kwiti bilenge ba pesi na ba makambo o ezanga motuna makolo botala bomo ya felika continent o eza le plus riche l'équipe ba continent nyonso me baza pe peuple o bazonyo ko mape ko leka pe mokili mobimba pona nini po bilenge ya kati ya mokili wana bazali mal exploité mokolo molelo to kosola si. Et après, le 8 mars, tu as vu que le 8 mars, c'est où tu awawa, bande konabiso ya basi, eza mokolo ba dédié pas na bango. Eza ki fête monene pas bande ko ya basi, to monia na kati ya mboka mokonzi ya mboka, na parlement ba bengisa kiye, liboso ba maman asala ki discours moko ya kitoko. Kasi après discours wana, to tamboli, ba hotel ezalaki ya kotonda, babare ezalaki ya kotonda. Bande ko basi, mokolo wana pena bazalaki na esengo ya makasi. Kasi nini ekumbi tope nini eboti na kati ya kosepela ya mokolo wana ya le 8 mars nina mokolo molelo po na kaka kote ya bilenge kosososa bilenge to zongi susu ndeko dingisi na tina ya kosolo na bango bi etali etamboleli ya bilenge mingi bandeko basi après le 8 mars tata dingisi mbote na biso mbote ndeko mopandisango mbote penda bandeko banso bazuli baku na ngonga oyo ya kolanda biso tata dingisi tozo vana na bino na ville province ya Kinshasa et pas wapi tomoni le 8 mars le kanaki fête monene na kati ya mboka et pas ba mama ba sombi ba maputa ba kabelo na mutubu la majorité ya bilenge basi bangalaki na mokolo wana ba bare tondi ba boîte tondi ba tu ba lali libanda tolingi to yeba ba conséquences nini oyoyo bokoki kotalisa biso après le 8 mars oyo bana basi mingi eko ko affecté babomo ina bango ya mokolo na mokolo po mingi ba se pumonaki emsukuta ki a défi même mbongo pa somba liputa a défi kuto asali même na biloko esengela ki pasala kaka pa somba liputa na mokolo wana amona na miso ya bato ba conséquences eza nini après le 8 mars moto après avoir ko sisa ko sepela bisengo le 8 mars nini mbando nini ezozelela bango malobe pene ingeta matondo mingi ndeko mopandisango na mutuna kitoko obotuni biso mutuna kitoko po biano tokopesa esunga bandeko na biso bilenge ya basi kasi pasi na mutema yambo ba conséquences oyo koya sima to pe bongo eye pour le 8 mars déjà elekaki ba conséquences eye eza basi bakomi na bazemi o musu ezangeli batata basi mususu ba mabale kufi bango na mibalo bazalaki na bango par rapport ya nini ya journée wana ya le 8 mars alors na zana mobali oyo mikolo azo sala te le 8 mars yango déjà le 6 après 2 jours tozo koma na linga mbali mususu pona zo makoki na somba talon na somba sac pel bongo na somba elamba ngeta ndenga otika mobali oyo azalaka na ye po kende kozwa mususu conséquence sima ya le 8 mars yango tango okokoma na niveau skoke na zonga pa mobali nanga o nazalaka na ye dokolo bimaki déjà libanda ekomi déjà conséquence moko grave nazwi mukumba oyo nakanaki te nazwa par rapport ya mokolo yango mibali tokobimana bango tokomela masanga na bango mibali na biso basi to pe bongo na biso mibali na bango basi tokolangwa résultat koke na babar na hotel ndenge bolobi wana ba hotel etondaki ingeta donc conséquences ezali ba mabali ekufi ba destin ya bana basi na mibalo bazalaka na bango oyo esengeki bazala na bango na bomoi na bango ekatani donc bomoi ekufi eza nango kaka journée kaka moko
na sepeli sisi nzoto kaka pona mokolo moko eko affecter bomoi na ngani ni destin na ngeko yiko koma menacer ndenge nini kaka pona mokolo moko kaka le 8 mars o na kiko sepelisa nzoto ndenge moto nyonso sepelisa ka nzoto matondo mingi tango tolobi ke destin baby to pe bongo conséquence eza ke bomi ba bomoi ya ba jeune fille na biso bana mibali to kopesa exemple moko ndakisa nengo bosana tata boke komela na bar suka na lokola bolango bokendo hotel siko tango bosangisi nzoto na hotel milimo oyo eza na hotel wana eza milimo te ya malamu oyo kozala bolamu na bino baboti lobi lokola eza milimo moko eza mvola ngani ekoti kati na bino po boluki bango na isiko elongo bani te kasi lobi mvola ngani ekoti lobi koko se ekoti par rapport ya bano bokobota nazo relancer bino hein obitongo bolobaka ke boke lelo kopa malamu na Kinshasa soki tobosani te lelo eza kopia ya bakuzu lelo eza nango lelo moko bato babata makali soto komona ozotambola penza eloko menende salanga somo na monango mingi eza lelo eza na ville province ya Kinshasa mais mingi na masina na mona presque après des avenues komona batie moi pancarte moko boye awawa kuzu 3000 2000 tongo yozolo bake destin baby biloko wana milimo nini oyo yozolobela ke soki biso to koti kuna na kati kuna ko kanga biso matondo tokomeka kozonga mo mukie ndenge tolobaki ba destin ya bana basi na mibali oyo nzamba prépara bazala na bomoi na bango izokufa kasi tango oyo mwasi amoni ke journée de la femme po tozolobela journée de la femme tokozonga kutu mo mukie simana ba le 1er janvier wana bambula sika nyonso wana memaka ba ko Valentin nyonso wana izo détruire kozala na biso bilenge la majorité ya biso bilenge ya bafricain ingeta soki tokoloba ke destin ya mwana mwasi wana ebebi na mobali oyo plein ya tata mokili to ya nzambe ezalaki ke bazala bango mibale nga naza na nengo to mpe bongo jeune fille par rapport ya izuli na nge eza ya malamu te mais mwana mwasi wana aza na posa alata lobi po eza journée de la femme po eza saint valentin sata valentin wana to valentine ingeta kasi akolinga tikanga aki azwi mobali mosusu mpongo naza na mbongo te ekosimba te atiki nga aki azwi mobali mosusu nzoka nde atako naza na mbongo te na tan wana oyo azolukela mbongo mais naza mobali ona kozala mobali ya bomoi na ye nzamba prépara ye yo na ye bozala mwasi na mobali ingeta siko tango ya tikinga ake koluka mobali oyo aza na mwa possibilité na tan wana azomona na mbongo se pelisi na journée moko oui bakovana na bango 1 mois 2 mois par rapport ya journée wana pe leki kasi après sima mikolo lokola nzamba abongisaki te bozala na mobali wana mu comprendre kokota to compression tango kokota esili okolingo zonga pa na ngana kolinga lisusu te to pe bon mususu ba fille lelo akotaki te tsa relaxanga nini atikala na kitoko na sa pembe boye lelo na réseaux sociaux ba mibali bazolanda nga lokola elongi nango ekotula wana ndenge bana basi baloba elongi nango ekotula naza nanu tolo nangeza ya kotelema ingeta lelo za kotelema kasi lobi ekozala su ya kotelema te lelo ratise lobo ke kuna Platini Arnaud di tonton suka nango 25 à 30 boye mo pena motala nina boye poso eza lisusu te ngoma mangenge ya mbio ba jeune prière zamba campus ba mo so ba jeune moko boye oyo mokutu okanisa tango te okanga pasteur na bino muta lokuta ba prière nyonso kosale kosimba te par rapport olekisaki déjà mobalo boyaka neleko wana poka kapesa ko mbongo te ya Saint Valentin poka kapesa ko mbongo te ya journée de la femme nzo randa zalaka mobali ya vina yo azara mobali ya bomoi na lokola orataki ye esili na ba forme nyonso okokende pa ba pasteur ba sango bangunza batelo loboko ekosimba te ndeko dingisto na ebité tango solo baké mwasi to bani ndenge nzamba salela mwasi azaka destiné kozala kaka na mobali moko vina ye mobimba mwasi aza il faut ça na mobali moko na bomoi ne mobimba quelle que soit catégorie ya mwasi ozali kitoko na yo lolengo ozaleli okozalaka na mobali moko mobali ndaza na possibilité ozana na 2 basi 3 basi on les dépendre par rapport ya ozali ya mobali yo ndenge nini yo robake basi basaka na 3 ya mwasi moko mena ngambo ya mibali yo so moteke wana injustice komi na kati te injustice te mokili ndeza bongo nzambe ndasela ki bongo soki to pesi to uta ko lobani miso moko lekaki bandeko bazoki libako kolanda biso ndeko mopandisa mpo batuna babino motuna to kotuna bayo bazolanda biso to pesa yo mbongo yo ndeko mwasi osomba 10 soso ya disoso bando robokola to pe bongo dintaba na rolike rosoma 9 taba ya basi taba moko ya mobali siko koma ndenge tolobaki taba ya mobali azana capacité ya robota 9 taba ya basi bonga siko mutu ya mobali sike na kobota 20 basi na condition ke na zala na péché te eza péché te
eza péché te bongo roi nani oyo Jacob balobaka nani Jacob Israël abotana 4 femmes wana abotana bango eza teke mwana ya tata kingandi mama kingandi te abotina 4 basi bango nyonso baza bana tata moko mama moko eza péché te eza normal tokomisa ngo péché par rapport ya évangile bamemelaki biso ki polygamie eza mabe nyonso wana na ingeta tokosolola pe si polygamie lokola pe botumbuli eloko wana nde tozobeta masolo destin ya mwana mwasi bolobeleli awawa eza bafeti oyoyo torapele batelespectateur bafeti oyo ezokangaka oyo ezalaka epesaka mpena kitakita na kati ya bolingo ezali feti ya nouvelle an oyo tobengaka bonne année tozali feti ya Saint Valentin tozali na feti ya le 8 mars eza bafeti oyoyo bacouple ebele ekotaka na kati ya désordre même babalana ekomaka même na badésordre ndeko dingisi ntango olobi tokenda biso de meli masanga mais toza bilenge te nzoto eza nanu mwa moto te esengeli nayebi te tosepela nayebi te soki nakolobela omeme na baforme nini nayebi te na ndenge bino boolingela biso totambolela bozomona teke bokokotisa biso bomo ya malili na malili na kati na nzoto bomo ya kopo bozomona ngo mabe bomo ya nganda bozomona ngo mabe bomo ya bakuzu bozomona ngo mabe mais yango nizo faire partie kobakisa implice na kati ya bolingo ekobakisa implice na kati ya bolingo nini bolingo oyo bamemelaki biso bolingo eza kie balobela yango ndenge nini mwana bolingo ezangaka matata te bolingo il faut moi mobali po mikitisa ata moko bosali mabokiti osengi bolimbisi pa wana babolingo ya forme na kibotata mokeli na bolingo ya kiboyindo na biso maye wana nyonso ezalaka te siko nini ezoya moni ba distraction nyonso bakoteli biso na terrain ya bakwiti wana ya bahotel ya bakuzu oyo bouti koloba na ya bafeti oyo eza na feti moko te oyo ezoconcerne kiboyindo na biso par exemple le 1er janvier et ça makambo na biso te le 1er janvier etali biso te journée le 8 mars ndeti le 8 mars soto bito kota na mozindo nango le 8 mars wana eza te ke mokolo bana basi fo balata maputa bandeko nanga basi o bozolanda nga kobanda le 1er janvier na calendrier romain gréco-romain ingeta kobanda le 1er janvier ti décembre donc bino bana basi bozala bino kana mokolo moko journée moko omote eza sensité quel niveau ya ko kitisa kibo mama kibo mwasi kibunengwa na biso donc osepela na journée le 8 mars to loba nini eza lokola manque ya respect vis-à-vis ya bandeko basi eza manque ya respect bute mais manque ya considération ya bana basi nzoka de journée on eza journée moko oyo bango moko na mboka na bango mindele ezalaka na bana basi to mwana mwasi moko déclaraka era sisaka musala ezobala na te na salaire na ye patron na ye abomaka ye il paraît na histoire na bango ndi yango saleke bana basi eteno na ba revendiquer siko revendiquer jour ngo le 8 mars oui aloko mutu babomaki mwana mwasi azaki travailler te ou le 8 mars ana ezaloko la déclaration moko ya travail par rapport ya ba RP bongo ya ba salaire donc ba adopter ngo ba droit ya basi pe le 8 mars mbala moko te ekoti sans ya rolata liputa ya bana basi ezate na forme wana ezate on apprend na biso mais na ngambo na bango kuna nde to expliquer to limboli eza mukolo mwana mwasi to pe bongo travailleur ya mwasi déclaraki ingeta ere ya musale sila raboye to banda raboye pe bongo salaire ndi yango salaire ke journée neza siko pa na biso ba africain ezo kotsa biso na kati wana par rapport ya nini sata Valentin wana eza ya biso te eza makambo na biso wana moyindo kombo Valentin azalaka te Valentine azalaka te siko ba fete wana nyonso ozo sala ke détruire ko sala na biso eza ya biso te totala sikoyo ba conséquences oyo ezoya na terre tosonga na ba conséquences tango lobi ete mwana mwasi atiki mobali oyo azalaki destiné bake hotel toloba nini mwana oyo azali fruit donc mama na ye azwaki zemi na kati ya hotel na mwana oyo yo zemi na ye ekoteli na ndako ya libala na ndako to ya chambre ya tata na mama ne bana mibale toloba sur le plan spirituel baza ndenge moko te po toza na ba milimu ebele ya bokeseni ndenge ka biso bato toza na monde physique bato normal bazali oyo baza so tali ba moto ya raisonnaka bato pe ya raisonnement te bazali oyo pena futi ndenge pe milimu ya futi ezalaka milimu pe oyo eza considéré ezali ya peto oui siko milimu ya peto ezalaka na esika ya peto siko ba hotel wana toza na buto yebi ke tokomi na bato ya bakisi ebele to lobela ngo bongo oyo eza ke alinga kende ko dégager
négatif na ye ok na boîte to pe bon hôtel azui mwana mwasi moko azui nduma moko yo pe mutu oyo sens raisonnement na yo zo sala ok olali na mbetu wana neti ngana ndenge naza boye na bakuzu wana to hotel na olala na mbetu te na koza ke na akende Luanda to pe bongo Angola na komi na hotel moko na komi esiko nazo kende te mpona kovanda soki na bayamingo na hotel na olala ta na si bolimbi sente kodingisi tolingaki mpe tokóma na esika wana ya kopesa mwa pole lisolo tozobeta eza te ke mutu nakendaki déplacement na mboka moko boye mpo nakende kolala nasangi esika kolala nde ezalaka ke mpo logique eza ke hotel ezali lieu de repos kasi oyo biso tozobetela sens ya hotel tozolobelela awawa bandeko bozolanda biso boyebi kuzu oyo publicité nango ekomi partout avenir nyonso ozoleka na ville province ya Kinshasa batie pancarte na bango awawa bazokoma yango mpena bien passage 3000 passage 2500 passage 4000 l'état azopesa mpe bato wana baautorisation nde yango tozolobelela awawa ndeko tovandela nanu wana mpo tokolobela mpe na bato bazalaki asali déplacement esika kolala eza te akoseretrouve ndenge nini ngai na bali mwasi na ngai logique esa foto banda kobota bana toza na chambre na biso ekiarrive ke mwasi azwi zemi na jeune fille oyo akendaki loyenge mwana mobali moko azwi amemi na kuzu to na botel wana ake azwi zemi bana oyo bakobota bango mibale na mwasi oyo azwi zemi na ndako na ye libala na chambre ya ye na mobali na ye na mwana mwasi okoki kozwa zemi ya mobali na kati ya hotel nazolinga na ye bokeseni nini ya bana wana bango mibale bakobota ekewutelela wapi atondo bokeseni ya yambo ezali mwana mwasi ozwi ye boke kolala ye na hotel oyo libota na bango physique bayebi yo te mobali libota na bango spirituel bayebi yo te mobali nzoka nde na principe ezalaka po bima na mwana bato ya mwasi il faut bala ye tango obali ye makoki oyo kopesa to mbongo otobengi dot nde yango esalaka ekata balie soki baza na balie moko négatif ya famille na bango tango oyo opesi mbongo nde limboli ete balie na bango wana ya mabe moye transmettre pa na yo mobali eza te moye transmettre mpe pa ya bana ekozala te ezosuka na mbongo oyo opesaki ya dot ngeta badroit oyo opesaki wana dot eza mpe antibal quelque part eza très important kolokotaka mwana bato to ozwi okotie na ndako bandi kobota na ye okozwa bilakeli mabe ya famille ya mwasi wana ekotie pa na yo mpe bana ozobota baza na kokoso yango wana toyanula sikoyo ntango ozwi fi ya bato okende yo bimi na hotel osangisi nzoto yeba ete ozwi charge ya famille ya mwasi wana na oye moko mwasi aza nango risque ekozala bana okobota risque ekokute me bana okobota bakozala bana moko ya notion de charge oyo ya famille ya mwasi oyo obotisi sans opesa elemo me ndenge olobi ke naza na mwasi na ngai na predota ye to mpe bongo nakangela yo lupangu kasi mpa na bango bayebi nga topesa mpe makoki bamela ntsamba ntango mpe mwa mulanga masanga bamela donc ntango nazobotisa ye na ndako na nga nakobotisa milimo ya peto négatif ya famille na bango ekoya te pa ya bana nga mpo baza na apesaki droit donc eza lokola kale moko na te so balingi bameka kala ya mbongo na nga ni koloba kala badroit na nga wani koloba mais oyo bimine kaka bongo na hotel ena nazwi milimo ya famille ya mwasi ya mabe oyo ya famille na biso mpe ya mibali ya mabe en plus azwi lisusu kinzungidila donc environnement wana ya hotel wana lokola eza na milimo ya bosoto okumbi yango lisusu ko bana ya forme nini oyo kobota donc obi ndeko ti ozoloba boye lelo na bandako bandeko basi mpe na mibali ntango atali mpe mwana ne pembe na bike mwana azali fruit ya bikota koto tokotaka lelo mpe zose retrouve lokola ezali babiloko wana ezali ebele seke la majorité mpe ya basi oyo bazobota mpe lelo bana wana bazoyela mpe kaka na banzela wana toloba nini société ekokoba nango kaka na kati ya volangana to ya kati ya désordre to lolengekani ndeko société ekokoba na kati ya volangana te mpo toza na nisongi ya nzela fumukusu kia muzala mpana na ngola koko ya suka mboka eloko esalaka pasi bakonzi na biso ya mboka soki bakonsideraki nisongi ya nzela fumukusu wuta ntango abandaki makambo na ye to mpe bongo message na ngongo tolingaki tozala boye te nini sikoyo ezosala manke ya considération ya nisongi ya nzela epai ya bakonzi na biso ya mboka nde maloba nyonso mokonzi fumukusu bazobimisa ezoleka kaka bongo ingeta sikoyo nini esengeli esala lokola bango fumukusu bayaki kaka il faut babikisa bayindo na nzela ya message ya kotangisa biso ingeta tokolemba te na kotalisa na kopesa bamozindo ya boyebi po esunga biso bilenge surtout biso bilenge po biso nde avenir ya lobi bapapa baboti na biso bazokende deja biso nde tozoya oui eza grave ntango osoba makambo mosusu kiyanka peto nazwa ye natia ye na ndako nabotisaka ye obotisaka ye matondo mingi kasi tala resultat ya bana oyo ozobota tala resultat ya bomoi na yo ntango mosusu famille wana oyo ozwi mwasi wana baza na bilakeli mabe na libota na bango oyo eza ete bana basi wana bazalaka kaka bempoli ya libota wana
Parce que nzonga ndetango yo prédoté ye opesi mbongo na yo ya dot ki impolitesse ya famille na bango ne sukeli kuna nenga ye na libala to na ndako na yo akoyoka pa kotosa kosalela oyo mobalo koloba. Ndeko digisi ko lobi bongo to loba boy. Bande ko ba téléspectateur bozo na biso bo réagir na ba numéro za affiché. To loba boy. Ko so kaka mona mwasi bo vandi na ebongo. Bo bandi ko bota bana. Bana na ba kozala na 1000 chance ya ko adopter non lo banini kiboyo po papa na mama babota to bazobota bana bazwaka bango na elongi même na comportement surtout lo banini moto akenda azu mwana batamwasa komeko botsa ye etira na loka boto lo banini azana 1000 chance bana wana bazwa yete to lo lenge kane po ningo zolo bele na zomo zobele na basansa ezokende na basansa wana noko tambi siko ba rezoyer ndesi na raisonner po ninga bongo tata na bango na za moyibi ya mama na bango to ayiba mama so ninga yiba mama bana no ndenge bazabo ndenge baya bongo basepelaka na bango na note ya koyana bango na foyer wana kasi po tato sa moyibi ne abo 3 bande a 4 5 et si nango déjà bongo te to sala makasi po mususu eza déjà na terrain ba mi botela ki déjà yaka to vanda ba benga to koma esika wana po pesa pe plus des solutions ya bato déjà ba mi botela ba yebaka na bango pete melelo ba yebi to koma esika wana to évoluer donc eza mabe ya koyaka to vanda wana po milimo yo kobota bakozala na su commandement to pe su mibeko na yoti to le belongo bongo donc mwana ya ngai mene mwana ya yo oyo mona ki ya yo men spirituellement ase ya yoti kibuyo ekokende pa na bango te po oza moyibi o respecta ki te ba norme okota kuna fenêtre te mais obendaka yo longolaka tolo bendi mwasi pour okota na fenêtre ta musu to monana boyaki bosola ki ta na famille kaka bongo okota ki na fenêtre mais yo olongola ki ndetol yango tozomona ba mabale belé ba voila ngani bokovanda une année 2 ans bo moi ça botika après 2 mois mwana boy zonga na pa ba boti ndenga zongi bongo ye pa kolinga vanda te yo pa kotika la bongo to bandisi ko linga ba mususu ye pe kuna aya ko mo linga ya olaksa nini yo pa komi ko linga ye pe moi ça komi ko linga donc désordre na kati ya société moto apesaka bato ba autorisation ko fungola ba kuzo nyoso eza l'état lelo soki ba bare tondi ba ville province ya Kinshasa eza l'état so oki oluka okanga ye ya ko biso kete ngana za ba pesa kinga autorisation na niveau ya bourgmestre oli bisinde ko pasa mususu na dona wenze bato bande ko wana ba jeune fille wana obazana milimo mabewe kambaka bango 2021 ya bimi azo benda yo mobalo zo leka nengo leka no ebika na aleka na kende te ni mosunga bendi yo papa yaka soko ye wana na suka na ngoboke sukisa na mesa wana o lobi ba otegela biloko tangu so ba otegela biloko kolia basalele ngo maye wana lobi mama ayebi na yete nini lekaki na butu na mesa na ye alambi biloko ya tie wana malewa ya nzela abandi koteka siko degi ya ba milimo ya mabe wana o ezo bota makambalo mbala suka nango do ndeko dikiso bani atako to kosambela sengeli to bongisa pe ezaleli na biso to environnement na biso po to bénéficier na milimo malamu po to so sambela makasi ton pe bato bazo sambela makasi za pe bilenge tongo medi pour ba église no so kokene kokuta jeunesse mtezo dominer basi na mibali mais pour nani to so sambela kasi biloko pe to so sambela loko moko te so marché so ka botala ba cause ndeko dingisi lelo tato lobi ke l'état ne muta pesa ka ba autorisation ya ba biloko na nyoso ba kuzu ba makambo nyoso ezaka ka l'état lelo bana ba botami mwana kokisi 20 ans ayebite ke azali fruit ya kimoyibi papa ayiba mama ndenge bolobeleli awawa ayebite peke zemi o ayepo mama ko beteleli solo te ndenge atabolisa ki vina ye akoyebise te ke zemi no moni par exemple ngai nazoka ngona mesa ya wenze to nazoka ngona hotel kingani mwana na yebide ba makambo te siko ye ngambo baboti basala ki ekomi kokanga ye mwana wana siko na yebite miracle nini mwana wana ko sala po aluka sala libongisi to na ba makambo wana po to yamba pe bino boloba nini lo sambo te mutu ko silisa ba mabeo baboti basala to yo sala siko akosala nini tango mutala ndie mission ya comprendre que nena yokela ba masola ba mama na biso seke mama na biso bazula nga zemi ya mama na ngai ezemi na ngai ezomaka pe kaka la banzela ebo to yemo pa koloba mwana na nga ona boti lokaza mwana mukebo ezemi nena so na ba condition ba makambo bandeko bazoloba bakoki ko sala penza nini atondo mingi tokoko bakisali kutu susu mususu ezali mama za na ndako libala mabimina mobali mususu mobali wana ya libanda mama wana boti mwana oyo
papa ya ndako ayebi ke mwana za mwana nga siko ba sorti wana peze belé mwana wana yeba ye taza na malédiction déjà po ingeta aza déjà na malédiction siko ba ka wana nyonso chance ndenge tolobaki ne bandeli fumukusu bayaki o bazumi miswe pa ya tata mokili pona koya ko lagisa biso nzela koya ko sunga biso ba centre ya vuva ndenge tozolo babuye ezaya ko panzana awa na Kinshasa na Congo pe bongo na mikila libanda tango mususu bisika bozwami ba centre ya vuva moezate ba numéro za affiché tango boko benga bako orienter bino to pe bongo toko orienter bino na bisika o bako pesa bino babososoli ya malonga lolenge nini boko sala réparation bako pesa lo sambo te mais lo sambo milefu ndeko mopandisa ngo bolimbisi omoni ba mayono stolobeli lobeli wana okoki ko kende na ba forme no so ba salelo ba lo sambo ba nyakisi yo ba mama ba babikula ka wana okotika la kolongwa na botuto rien ekolongwa te il faut ezana procédure mobimba donc enseignement mobimba ingeta enseignement ba kotalisa lo lengo ko sala réparation na elle physique pe na elle spirituelle donc ça procédure mobimba ezate ka ingeta fumu kimango lekela to jeza lekela te bongo te ingeta pa mukili na biso zotambola na ba principe lokola mukili zotambola na ba principe o yembo nzamba sala c'est que to kolanda pe ba principe wana donc eko eza enseignement mobimba ndenge tozolobela pona ko orienter bandeko bazana bakawana o déjà komeli bango po esunga bango botutu wana babila kilmabe wana donc to balini fumukusu bango bazwa enseignement na epa tata mokeli oto bengi nzambe po ndingo zote boza na ndo senti ke boza pena convaincre yeso ki bandeko baye batangi bakozwa mayele ndingo lobiki za na ngona losambo moko te oyo koki kolongolo botutu oyo koki kokata lien eza juste enseignement bakopesa yo nde po sala libongisi ya ba lien to ya botutu oza nango to loba nini fumukusu lelo na kati la mokili to za azali le sel moto oyo tata mokili lelo na pesi nanu ba enseignement na pona kotangisa ba yini ingeta na ngonga oyo na mokili ya musuni ezala biso to bandeko bazolanda biso mususu soki bakoboya yango ta musuna kimutema mabe me bayebi conscience na bango yebi ete eza na mutu moko te na monde physique oyo abimisaka maloba oyo nesonga nzila abimisaka ezala maloba musumo nesonga nzila babimisaka fumukusu oyo okanisa tango te ndeti makambo ngana zoloba na bino ngana yeba ngote mais na grâce ya fumukusu na kati ya kotanga ya koyekula ya kozala pene na bango ndezo sala ete tozwa yango na kozwa yango lokwa to ebete za bolamu ya bayindo tokobomba yango te tobimisa yango eloko ezo choquer ngana tango zoloba likamba ba hotel o tozoka ba botutu o soki zemino ekoti kuna na hotel mwana wana eloko pena ndeti elenge mwasi ezo lekela ngai te sikola elenge mwasi alongoli 5 zemi wana eza liyanzi na longoli oke na église moko songolo babandi kosala ba prière nini lekaka tango basala ba prière ozo pesa milimo ya bana wana kanda place bazana mokili ya molimo mutu albomaki biso tango muso nzamba tindaki ngai molimo naza lelo na mokili ya molimo senga naza na monde physique pona sunga bayindo tango muso na kokoso ya maye moko boizo sanga bango bota makana tina ike tobota makana bilemo ye mwana mwasi wana longolanga abomanga yosko pasteur otie loboko ngunza moko tie loboko pona nina zwazemi yona ngunza wana to pasteur onuzana bilakeli mabe en plus ngunza o azana bongunza ya kibufumo kimbangu akomema mwana mwasi wana procédure te monde ko sala ki boye photo kendela boye il faut banana ko senga bolimbis na bana wana na milimo wana oyo longola bango ne ba kopesa accès to nzela oyo ko sala ete bandeko ne milimo baya kolata nzoto po yo mama to pe bongo mwasi zwazi mobuta siko soki nanu te okokende pa ba docteur ba traditionnel ba sali ba kisa ba 20 litres mais la tungula sala boye baka okobota te pona nini ozana bilakeli mabe moko oyo salaki ta muso sala ngona loyenge na kanda mobalo pazo nyoko langa na kolongola zemi yango mobalo azana avenir te nini ezolaksake yo mobalo ozana ye azana avenir to santaka pete to za batu ndeko dingiso santaka te na vivre na mwana mobali moko pendant 2 ans na somo na betela ngaka kaka lisolo kaka ke to bima lisolo ataki omoni ndenge eza bongo nazolinga na bima tapa na bino na tata mo $50 na enveloppe beta makate ata yo moko ndeko na ngai osala bandeko basi te ndeko dingi tongo solo bela bongo fo pe omita la bible osala bandeko basi oboti pe bana basi lelo soki komeli bongo na ndenge zo komela bandeko basi pe mususu somo teke kozala mabe mokili na biso eza na bilakeli mabe to lobela ngo bongo mwana mwasi muso alobake mobali so bandini na pasi so kaka bongi aotika yo ebele ya mibali banyoka mana ba jeune fille to be bona basi na bango soka bongi batika kasi bamona ka yango te prière omoni ka ninga kanisa bongo aloka mbala mo jeune wana kasi jeune wana otika lo bonga te ndenge bazana ye mwana mwasi wana poso ka bongi
akotika ye mwana mwasi wana mwana mwasi olinga te jeune wana bonga yango mona jeune mususu jeune fille mususu ndeka ba akabwana mobali mbala mobali a évoluer pona nini botutu ya mwana mwasi nzoka nde yo mwana mwasi na condition nyonso mobali no aza nango il faut tsaka na balosambo sengelaka ye lukaka ko mata na epoko mata na ye nde kosala ke yo po mata mususu ezali aboti mwana moko to deba na mobali bazonyoka ma nzoka nde elembo ya mobali wana toko mate mobali wana eza pa ya mwana mwasi moko songolo libanda deke mobali ana ko bakisa mwasi moko ko bakoma mibale ko yakaka ya mwana mwasi wana akumbeli mobali na yo mapamboli mobali amati sikoyo la majorité babiki polygamie za mabe siko soki ngalo lipamboli na ngane na abona na famille moko za na bilakeli mabe mais pona mata esinga nazo mwasi moko za na lipamboli mais na lingiso mwasi mususu ye pasa zo na bilakeli mabe seke to mata te fona luka famille oyo bazana lipamboli do bakoko na ngana mokila molimo bakosala effort baluka canal nini kosala ke nakende kokuya na mwana mwasi za na lipamboli mala ndeko dingisi yo sote ya ba mate ya opo yo za mobali ozo mona te ke ekopesa bandeko na biso ya basi pasi mingi na motema kolobelo kwa boye ndenge nazwaki yo esengelaki kuna pe na bakisa kuna ezobima lokola ke po yo zo défendre ngo poza mobali soki poza yebe mona mwasi eso ngoza na bokasi to courage ya koya koloba makambo yo zo loba bon nayebi ke bandeko nanga basi ya bayindo bazolanda nga bazana boyebi ya kibutata mokili kati na bango atako na musuni bo barobo yango metango bakovanda bakoyeba ete ingeta mayo ndeko dingisa zoloba azana raison yo dezo mona mama moka zoloba ke ayebisa bana nde na boleno kelala papa na bino mususu wana na kolala na ndako ote te ki polygamie eza ena te na batata mwasi ndenge to bandaki il faut za na tata moko nzoka nde bakoko na biso bayebaki lolenge wana totala sanga mwana mwasi abimaki libanda aye awuti kosanga na mobali mususu libanda aye mwana zwi sanga na mobali oyo akende kosanga na mwasi libanda aye mwana zwi sanga basanga ya bana wana mibale oyo ebomakizaka ya mwasi soki toke na mulai pona nini ekomi kutuke mwana mobali abimi na mwasi mususu libanda ye na ndako apesi mwana sanga na bukoko na biso ezalaki te ingeta sanga mobali pa bakoko na so bayebaki ezalaki te en plus ekozala pete kaka na boyebe oyo topesa lelo sanga na bana mibali ekozala su te mpona kopesa bana basi nini ezalaka ngai ndakisa ndeko dingisi naza na mwasi ndakisa na mwasi na ndako nengwa midaki natie libanda soki nengwa midaki ilo ayebi ke pa dingisi nenga za bongo aza susu na nengwa moko libanda nengwa bernice to aza na mwasi libanda ingeta deke kaka nengwa na ngai ndako ayebi mwasi wana ezala to bibina ye nengwa wana libanda ata nengwa midaki aza na mbasi ya mwana bebe na ye na memi mbasi mwana wana mwana uzosanga te mwana uzosanga eloko koma ke toujours relancer ndo kisanga epa ekibotata na génération zo mona lelo saka kozanga koyeba na kinketu ya kimwana mwasi donc kinketu wana ozo linga te muninga na bakama nde sali ete ebota milimo moko négatif po ki mutema mabeza déjà négatif eboti molimo moko négatif moye batonga boyokani ye wazana ndako na o libanda boyokani lokola ezate sur le plan spirituel nde komi déséquilibre ya milimo ingeta na physique donc tant papa oya simbi mwana memi mwana e beti mbala moko ingeta mais la logique mayone kolongwa soki kaka ya ndako ndimi na ya libanda ici non mais yo mwasi eza impossible obima libanda tata pa lobaki ya mwasi nanga zakani na mbali musu libanda ezalaka te ingeta ezalaka te donc sanga wana na bokoko na biso nde tolobi ezalaki te pe kolongwa nango par rapport ya boyebi oyo tozo transmettre pa ya bandeko na biso basi batelespectateur makambo tozoyoka lelo toyoka ngo nano te bata mayele balobaka soki nano oyoki limakambo oyoka te ifo lokolandela yango kino suka oyeba meme na mozindo na yango bato na mokili te babotama baya kokutaka nyonso me eza na bamakambo mosusu bayebaka te nde esengaka tata mokili to mpe nzambe autilize baprofete na kana na baprofete nde bato bakoya kocomprendre botala barévélation ndeko dingisi azopesa awa alobi eza pirement baenseignement bazozwa na kati ya religion africaine ya koyeba mokili religion africaine eza na bokambami ya fo moko soki mozala pana na ngola mokonzi ya banganga ngunza nyonso ndeko soko oza na posa oyeba bamakambo banimero eza affiché tina bamituna bacentre fouvent mpe eza partout na ville province ya Kinshasa mpe eza libanda na ville province ya Kinshasa oza na Congo oza mpe soki na bamboka nyonso yo sika ozaleli benga na banimero na eza affiché ona toko orienté yo oyeba bino baye oyo na makambo ezobima awa déjà okweye na kati ya bamitambo bamakambo wana po okoka kosala libongisi et non bapesa losambo oyo ekopurifie yo
ndeko dingisa lobi ke bango na religion africaine faut moku satangisa bango ça na lo samba moko te purifier ka mutu et zane na enseignement eko permettre yo ozo purification oyo ko sala ndeko dingisa zo chité na soki émission nyoso ko loba na mokolo moko te mais to ndenge to yokeleli awa to landeli awa epesi biso bobangi mutuna siko ngana bana ko sala babiloko wana na contre volonté na ngai nazali na tata moko na jeune garçon mo yimuta mimanga na ba makasi so mona una kimi yimuta mimanga na makasi nana kene na volonté na ngana kene zo sala na contre volonté na nga nyonso ba acte nyonso na ba hotel nyonso na tambola wana ni na kota po ezana ba jeune fille mususu to bi ba jeune garçon mususu to sola wa akota déjà 5 hôtels ba mususu ba kota ba 10 ba mususu voire même 15 ba mususu na semaine mo akota rapé ba hôtel deux fois différents ba meli mwana nyonso wana kenda ko kongola na kati ya ba hôtel wana nyonso yazo akayango ba mususu ba kenda ngo na kati ya ignorance na muta poser ba acte nyonso na kati ya ignorance e ko senga yepeka kaluka atanga azo ba enseignement po esunga yeto hier ko yiko lobaneka nzambe lokona seki na kata ignorance à partir de lelo na tiki nanga na kosala lisusu bongo te na continuer ce qu'on fait normal kozanga koyeba ezalaka te pa ya mutu tango za mutu il faut yeba nyonso zo sala o contrôler ba acte posé nyonso na kati ya koyeba wana nde kolingisa yo osala oya malamu te mais tango boloba ke na sala kyango na kozanga koyeba te ozanga koyeba par rapport ya nini na tango no to sala ka likambo bande ko bazola nanga ba yebe ezalaka na eloko moko tolobaka na sa motema anasala musobi te kosala te oyo lobaka wana na se wana kosala te yango wana nde kibotata mokele to kibonzambe kati na yo siko lokola to etufaka yango tozosala ete tosali likambo moko ebimi lokola osalaki yango na kozanga koyeba te to ya pene ya fumukusu na kati ya bacentre nyonso ndenge tolobi na vuvamu nde kolingisa ete etombola mongongo wana elobaka na se wana epekisaki nango nga pene esprit mosu elobaki natika ingeta grâce ya religion africaine ekotombola mongongo wana mpo mongongo wana soki elobi nzoto no ezala na facilité ya koyoka mpe ya kosala oyo ekolingisa oyo elobaka na se wana ndeko soya kaka na ba révélation c'est révélation eloko ya se po bato bazolanda bazomi lobela ko à chaque fois mutalinga poser acte ezaka na mongongo moko zo ba ça lango eloko te musupe loboka te keba mais lelo siko tozomona ke voix oyo ya kubanga ezaka susu te muta koma akoboma mutu na facilité akokata mutu na facilité akoyiba mutu akopesa mutu pasi na facilité ndeko dingisi to bendi soka émission nyonso tokoloba na mokolo moko te lelo tolobela ki sur le 8 mars et après kolandela babomo oyo to affichaka avant le 8 mars wana pona koluka ko sepela tina mokolo wana nini obo kotalisa bandeko na 30 secondes pe bokopesa numéro ya téléphone leto banze awa bandeko bakoluka poto zo simba biloko zo toucher babomo ya bato bandeko bakoluka ba réagir bakoluka ba orientation sur enseignement oyo fumukusu tata mokili apesi bango o nzamba apesi bango na tina baya koteya bana na ye bayindo malobe pa na bino na mo 30 secondes matondo mingi na koliki ya toli ezali ya moto kobeta sete na bandeko na biso bilenge oyo aza mwana mwasi azokoma lesbienne oyo aza mwana mobala azokoma pede boye ba ete bozana ba responsabilité ya makasi oyo bokende kosamba kuna na mokili ya molimo ingeta donc na biso bilenge il faut to sala makasi surtout bandeko na biso basi oyo tozotia pena rigueur po bino nde boza base ya bomoi bino bandeko basi to sala makasi toyeba kobatela bilembo bino bozana yango pe bongo mibali oyo bozoza na bon pona na génération lelo to vanda rotali bomo na pena ya mwaso na mbalo apena mbala vina yeti me bazakaka bitumba tika simba kende kuna azongi na famille na bango ta musu difo akenda kazonga akenda yo mo rotali pena na ba données spirituelles oyo isenga kite bazala pona nini arataki déjà mobali oyo abomo na ye à travers biloko to uti koloba ba fête ba manifestation moko ezanga mutuna makolo pona nini azaki na makoki te pona nini anga mama na ngalo baki fona bala mobali ya mbongo na yo pe bino pe baboti na biso boyeba ete biyeto mayo botalisaka biso nyonso te ezalaka ya malamu ote papa za nzamba se mama za nzamba se oyo alobi il faut kake sala mabongo tata za nzamba se mama za nzamba se ingeta lite ya nini azote ya ngai oyo kolimbola ete na comprendre pena ke makambo mama alobi aza na nzela mobala ozolanda wana aza na avenir te mama oza na misu nini ya molimo oyo omonaki ete mobala mwana aza na avenir te lobi to sima ya lobi lokwa bakabwanaki monaki gauche droite okomi su kobengane na ndako yo okomi deja mokolo kende koluka oyebi te
Matea ote ki mwana ndebo maki. Ningeta matondo mingi. Pona kozwa ngai ndeko dingisi na nzela ya telefone plus 243 90 661 35 91 plus 243 90 661 35 91 na WhatsApp kaka numéro na Facebook soko beti ne dingisi ndombele kimpavita bokozwa biso pona mulai ya basango to pe bongo mituna ngita matondo mingi na bino ba téléspectateur ya Ofuforme télévision obozwaka libako kolandaka biso na manaka na biso eliki elobi toyebisaka bino à chaque fois bolandaka biso na suka émission moto na moto azaka na implice oya bakisaka na oya yebaki te ndeko dingisi ana suka a épinglé loko moko ya phénomène lesbienne na phénomène PD et kozala penza lisolo émission oyo ezali koya ba conséquences nini na moto aki a pratiquer bomo ya ki PD ba conséquences nini ezali na moto aki a pratiquer bomo ya lesbienne po ba koma katina niveau lo bakena bomo mi na ngai mais après avoir ko bomo na ba conséquences nini ekolanda to atape soki na bongwani te wane kozala botika la brancher na Ofuforme télévision bokolanda biso na manako ya likoya ki phénomène ki PD na phénomène lesbienne leto solo la ki éduquer uniforme c'est éduquer toute une nation pona nini baloba bongo soko boteyi mwana mwasi moko bokote ya mboka mobima nzoka ne mwana mwasi nde mutu bomo yevandaka pa ya na ye yango raison pour laquelle mwana soki a baby balobaka za mwana ya mama soki a bongi balobaka za mwana ya tata po soki a baby balobaka seke mama na ene mutu edika ye mabe raison pour laquelle ata soki mwana sali mabe so bazo finga mwana ba finga kaka mama ya mwana wana jamais mwana ba finga tata tala zobo mama na ye edika ye malamu te ezala kaka mama mama kaka sikoyo mama mitala dès le 8 mars il y a le 1er janvier il est 14 ba acte que na reposer pour na ba jour wana kaka et après nini wankesaka na nzoto na yo lelo koma piste ya esprit ya mabe atane okende kosambela bongo tiaka parfait spirituellement zolumba solo mabe ba milimo ya malamu jamais ko yo kobota mapa na yo bon tel union sa ville province à Kinshasa yo yebi yango kota yango ndeko dingisa talisi awa acte nyonso bokende koposer na ba hotel wana za na ba esprit to benga ba esprit ya mabe ya salité ndenge boke bolali wana bozu esprit wana bozotambola na yango combien de bana oboti bango na banzela okende kosoka bazimi na bango na ba hotel ndeko talisi abi bana oyo babotami tata abalaki mama apesaki même elembo na famille zemi na ekoti na kati ya chambre ya tata wana eza ndenge moko mwana wana kozana ndenge moko te na bana oyo ba mama na bango na ba papa na bango ko luka bazemi na bango na ba hotel bota la société lelo siko yo moto za na kati ya babetambo babiloko na dejo sala yango kanga yo eloko esepeli senga na kati ya bamate ya onde kwa teyi biso awo to sololi na bango lobi eza na losamo moko te bako délivrer balongolo babosa to saka na yango. Tant on étudie société na bi winde kwa na raison. Combien de bato bazo sala ba jeûne et prière. Tongo midi pourquoi? Pour nous soit délivrance mais eloko moko te eloko changer. Kene na zamba campus. Okobanga. Okuta sorti ya bato nenge bazo sambela. Kene na ngoma ya mangengenge. Ba veille de prière nini to salité. Nzoka ndeko dingisa bike acte se posaka to saba responsable poto saka na mungongo moko na se oyo lobelaka biso ndeko tambi ke bana eloko zo sala eza mabe me to salaka makasi to étouffer mungongo wana me opposer kaka acte siko pona koyeba biloko nyonso oyo eza na losambo moko te ko iko longolo na kati ya botutu ya malédiction ya famille to ya ba acte boposa yo boti 4 bana basé minus zo na hotel bana wana yo moko ma déjà nakolo bani yo moko ba obstacle ya bolamu ya vie na bango na nzela kaka ndongo zwila bango ba pesi bino occasion boluka ba centre ya Ofuforme bisika nyonso ezali bokende botanga enseignement na ba centre Ofuforme ça ko fele gratuit condition za ka moko yaka na kaye na yo yaka na biki na yo okotanga ofele ba beti sete ba lobesa na losambo moko te yo moko mituna combien de ba losambo sala pona vie na yo loko moko te bonga. Nous avons un problème de la réparation et non ya kosambela. Réparation, il faut batangisa yo pour ça la réparation. Ba numéro est affiché. Benga biso ozana Kinshasa, oza libanda Kinshasa, ozana Congo, oza libanda ya Congo. Benga na ba numéro est affiché. To oriento na ba centre Ofuforme. Bisika nyonso ba oriento okokene kotanga ofele okopesa ta différentes conditions za kaka yaka na kaye na biki na yo.
to bendi suka ya manaka na biso tozongisi matondo mingi na fumukusu kia mzala pana na ngola elongo na DG ya Vom Television DG kwa mambu tozongisi pe matondo mingi na kilani mamu nsakala bapesa ki biso susungonga pe tango na esika ya tournage tozongisi matondo mingi na ndeko na biso dingisi wazaki invité mokolo mwalelo o to kaboli na bango makanisi o pe moko ya bandeko o azoya ko kusunga bilenge na tango oyo ya kobakisaka implice na o bango ba bénéficier pemeni ya fumukusu tozongisi pe matondo mingi na ndeko na biso mbala mansadila asungaki biso na bilili po ekomela bino na ndako po nini te epa ya ndeko na biso ntimba super o asungaki biso na eteni ya montage ngai ndeko na bino tambi koka na saki na présentation ya émission ya mokolo mwalelo eliki ya lobby tikela biso mituna esa na eloko moko te oyo yo tata mokeli apesela ngo solution te tika mituna na ba numéro est affiché ya WhatsApp 082 319 22 25 082 319 22 25 atape na SMS normal na Facebook tambiko katika ba mituna osana posa oyebi sika ba centre Vom ezate benga biso na ba numéro na to orienter yo ke ndikotanga ozwa boyebi po yo pote ya pe lobi bandeko ndenge ndeko dingisa so sala lelo po yepe lobi alanaki pe moko ya baye oyo bazoki pe mayele pa fumukusu batangisi ye yepe lelo pa komi ko ya pe ko luka bandeko pe ko kotanga kimi ya tata mokeli Fomo kimbangu balongo na bakoko eko bakozingela bino na mabota na bino tokutani na manaka na biso ya liko ya tokolobela sur phénomène qui pédé na phénomène lesbienne lelo ekomi normal na bakomi lokola balemba bakasavubu bamatete babandal bagombe bakitambo babiloko ne komi normal tokolobela yango ba conséquences nango ezaka nini tokutani na manako ya liko ya